Voilà. Yabino ndeko aye. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Yeah. Moye koli molakisi. Yeah. Mwana waza musana nzambo lobeli na ye. Yeah, voilà. Lumière Kambolo. Na ye, un bon dia a todos. Mukulu malamu, nabiso banso. Tuye lelo nengi tuyokanaki lokola momesano. Sujet oyo, ezo dépendre et moneli ya moto na moto pe likanisi ya moto na moto. Nalandi ba intervention ya bandeko na biso banso kitoko makasi. Nakosenga na batali na biso bolanda tableau ya moko na moko. Et c'est très important. Beaucoup de quelque chose. Na point de vue na ngai, na mona ki kozala malamu. Loba na moto na yo na ebandi la relation. Na relation ozo mona ke nengi tozo kende, toko kende vraiment ti na mariage. Tozo bongisa penali balo ozo mona pa relation na bino pona yoko yeba mien ke biso. Ki ana ba point tozo kende ça va siko. Wana okozwa tana yo na masolo malembe betela ye le passé na yo. Betela ye nyonso. Oyo singi go beta. Na ndenge ya zoyoka. Soko moni ça ne va pas akotika. Soko moni za malamu ako continue. Wana point de vue na ngai. Pona kobeta eza malamu. Lelo yo bombaki. Pona moni ke moto ngo lemso za na Afrique obeza na poto be ntango kota yo kanaka te. Mais eza na bato bayebi yo na ye to bayeba ki lisolo wana. To yeba beta ki lisolo pa ya moto yo kozanga koyeba. Skole lisolo ne koma na matoi ya patna na yo ebotaka problème. Eza na nzembo bayemba loboko zoba epesi mbanda mboti. Nasibo ebisha wana. Eza kamalamu mingi te kobomba. Pona okoki pe koyamba moto mosusu na kozanga koyeba ki il fallait pas. Bombaki eboti problème et boma pe mabala. Et boma mabala. Que pona no ebisa ngate webite ki yaza libala ekufi lokola black. Nzoka soko ebisa ke avant anga koyeba ba maîtrise nini o anga kozala nango to ba element nini anga no kopesa. Pona cause wana. Bande ko balobi nyonso oyo ngana ko loba kaka ekozala malamu mingi. Beta lisolo na yo avant. Coup de problème efandaka mingi na mibala. Namona ngo mingi pena na espa basite beaucoup mibala. Mamono za na batandasi wana ya kofinga mwasi pona le passé na ye. Oza zoba, oza yoma, oza toro pona vrai noko ebandaka na ebandeli. Obien tokei, obien na boy. Passé na yo pona nga na boy yango to katani yao. Ye pa continue vina ye, yo pa continue vina yo. Mais c'est très important ko beta le passé na yo na montozo ngo kenenzi la molai. So bomono kenenzi la molai na yete suta. Mais so bomono ke na idéologie ke bo kenina ebe na ninga molai. Bete la ye le passé pe ya décision ye. Wana osala biso kitoko eyokani. Merci.